Mbote balandi ya MDGD TV Mafuta Sika, on dira de YouTube, que le Seigneur vous bénisse. Ezalinga Wabino, mère d'Orcas, la grande dame, la porte de gentil. Encore une fois de plus, le lotoye, dans continuité à maté à Nabiso, topé message Nabiso, to mesana kopesa, kolobela sur. Cause il y a divorce depuis un certain temps, vous savez, tozo lobela, raison, oezo sala ke ba mabale kufa. Toloba ki ba cause ba divorce ezali incompatibilité. Et na incompatibilité bandeko, to mentionna ki, to pe to mona ki ba différents types y a incompatibilité. Et actuellement, tozo lobela sur l'incompatibilité spirituelle. Oyo déjà n'introduisa ki, to bande pe déjà ko développer. Avant na continuer na kosala moi récapitulation ya muke parce que toloba ki était tozo koka ko fungwa mapenza te vi que tozo bandela ba mambo to si toloba ki donc yo autant musumba lino liboso landa biso encore mani ko landa biso ya pas longtemps kota na YouTube na tozo landela wapi so na Facebook so na YouTube ba vidéo misusu ezali beta MDGDTV Mafuta ya Sika kana yo kiango MDGDTV Mafuta ya Sika M comme maman, D comme Dorcas, G comme George, D comme Dorcas. MDGDTV Mafuta ya Sika na YouTube. Au mona ekobimisela yo ba vidéo na biso, ça fait plus ou moins 4 mois déjà depuis to bani ko lebela ba cause ya ba divorce. To lebela ki ba différents types ya ba incompatibilité. To loba ki sur l'incompatibilité sexuelle. To développa ki to ko lobela ngote. To loba ki sur incompatibilité émotionnelle et plus comportementale. Tolobela qui sur en fait tolobeli pas mal à ba incompatibilité parce qu'il y en a beaucoup. Eza ebele, eza mon côté et en gros eza incompatibilité ezo sala ki batuba kabona ba vanda te ba yokanate et l'incompatibilité qui veut simplement dire l'impossibilité de s'accorder, vous voyez? Donc ou encore na lingala ko s'accorder koyokana, do boyokani batumi bale ba koyokana te. Et sali ke moyen ba vanda elongo ezate. Et bazo yokana te na nini to mentionner ki maambuiza e belé ozo sala ke batu ba yokanela te. Et Amos 3:3 ezoloba ke batumi bale ba ko tambola elongo te. So ba yokani te. Ce qui veut dire avant ko tambola, il faut ko yokana. Malheureusement lelo oyo batu ba ko kutana ba wut moko wuti na gauche moko na droite, na est na ouest, na nord na sud, ba kutani, ba sang ba lingani. Et bazui même pas tant ko luka ko yebana mbala moko babani ko sala nzela ensemble, ce qui est très dangereux les amis. Libala ndenge na lobara na ebandeli ezali kopia kayute ezali eloko moko te oyo okoyi ko rater après au bandela. Voyez, il faut vraiment éviter ça, c'est vrai. Ezana bato ba échouer na mabala, ce qui est tout à fait normal. Il faut ba bandela vie, mais s'il faut ozo vraiment tant ko bongisa pour eloko ane commenter aux malamu. Pourquoi? Simplement parce que y a des réalités ou encore des conséquences. Surtout na bandeko oyo to na bato ba échoua eloko ba bengi libala. Bandeko selon les plans de Dieu, nzamba salaki moi si pona mobali. Ezalaki po ba kabwana te mezaki po ba vanda libela. Yango bomoni tangu to bala naka to déclarer tolobara topé mosel nzamba lobara ke en fait et la déclaration moi c'est la mobile jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'est-ce pas? Voilà. Et malheureusement aujourd'hui ezasu liwatem te kabola batu ba circonstance c'est comment kabola batu et pourtant toloba ki liboso nzambe liboso batu que jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais malheureusement ba circonstance c'est comme ko kabola biso ba réalité moko boy comme ko kabola biso et ce qui n'est pas du tout bon. Donc yango moni tozolo bela makambo ka pona ko sunga baike ko pesa solution na bandeko ndenge na lobaka ata batu nyonso ba yoka biso te, mais néanmoins vous qui nous suivez ça va vraiment vous aider et surtout bobombango pona bino morote partagez cette connaissance et ko sunga batu ebele parce que la connaissance est un pouvoir. Na lobaki l'autre fois pona bandeko na babalité
ozwingo luto libaku ya olanda ba enseignement oyo en tout cas pambola nzambe et ko aider yo oyo ba ko se positionner enfin que lobby okoka opona mwasi o esengeli to pe mobile o esengeli. Oui, je crois dans des prochains vidéos torosala to mateo torosala torolobela sur comment faire le bon choix. Lolenge ni kopona mwasi ya malamu to mobile ya malamu torolobela yango parce que certainement bato ebele bamitunaka bamilobelaka mais okoyeba ndenge nini ke mwasi wa malamu to po oyeba ndeni mobile wa malamu. Une fois na yoka mutu moko koloba non misusu akolakisa na ebandeli kaza bien effectivement ça le makebele mais après tant bokoti na ndako libala mutu a changé alakisi yo face mususu oui ezalaka et toko anticiper te toko lobela yango juste bopesa biso peut-être plus ou moins tout aux 3 séances encore, 2 ou 3 séances et toko aborder yango et puis toko zoa vraiment pas mal à exemple, on sera clair et le Seigneur vraiment vous bénira. Bandeko na lisungia molimo santu na mawanzambe na mongolo tozwi na connaissance amuki wa pesi biso ba makambo tozoloba ezosunga bato ebele. Il y a des gens oyo un moment topene bandeli babane ko comprendre penza te mais avec le temps bazwi te en kolanda biso ba komi ko comprendre et bazo remercier biso. Donc yo oyo ozwi libaku en tout cas pesa lito ilana na bokebi nzamba kozanga te ko pambola yo pe ko sala bolamu. Surtout n'oubliez pas quand na ebisa bino pa na nzambe hasard ezalaka te. Bande ko to bandi to pe to koti na thème na biso. So na YouTube abonne-toi. S'abonner à la chaîne Nabiso, partager ça à la large diffusion et on a soutien na yo, tous on a besoin de soutien à bino, tous on a besoin de contribution à bino, même financier parce que bino bon Nabiso na Facebook pour votre information, nous payons et bo sunga biso aux ala malamu, bo partager ba lien, bo s'abonner à la chaîne Nabiso nzambe a kopambola bino. Bande koto solo bela sur la cause ya ba divorce. Et tolobeli tolobaki était raison basée sur la débat carbone ezali incompatibilité et ben incompatibilité to exploitaki ezali ebele na ba domaine ebele et to abordaki to pe to introduisaki sur l'incompatibilité na domaine etali spirituel, les incompatibilités spirituelles, il y en a plein, il y en a beaucoup et tozo continuer sur ça. Pourquoi tozo lobela makambo certainement au mituni? Non, c'est simplement parce que société ils ont un problème très sérieux lelo. Tozo omona ba mabala ezo vanda te. Ba mabala ezo ko panzana. Batu balingani lelo lobi bakabwani. Et batu balingani lelo une année bakabwani. Ngana sina mona libala moko esala 11 mois ya ba jeune. Libala cher na kenda na mariage wana. Plus ou moins 10 ans passés. Et en tout cas ça li a cher kolata maramunion mais malheureusement 11 mois après toyoki keno bazali sous-sauté. Et ça là qui passe et ça fait très mal. Imaginez bo réunir ba force et parce qu'ils ont la bon ouais ils ont la battant ils ont énergie ils ont la mambobelé concentration mambobelé et bo réunir ba force wana nyonso ba maramwana nyonso et puis après et là quand on aboutir te simbité quel gâchis vous voyez et les sociétés ont un problème d'un bande koloba. Celui qui a base de nation et la famille. Et malheureusement, les loba famille brisée. Ils ont ça là que délinquance et la ebele makasi. Parce que l'éducation c'est la devoir ya baboti, maman na papa. Et tant où baboti baza incapable à quoi assumer responsabilité wana et ba retomber sur quoi et pas ya bana. Les autres ont mon crime, ils ont comata, délinquance, makambo bela mabe, koboma, babenga ngonini, kobota, bana kobota, bibotela mwanza, comme ça, moi na 14, 15 ans, 16 ans, azuna eze mikaraboye, moi na mobali ya 15 ans, et 16 ans, à engrosser, voire même 14 ans, même 13 ans, bana si baebi que non, et comment est-ce que moi si na mobile basanga na ranzoto vous voyez un peu tout ça pourquoi simplement parce que problème moboko eza na kati ya famille soki maman na papa bazaki ba responsable ya koluka ko éduquer bana to pe ko élever bana lolenge longo bani
eko épargner na makambo ebele. Kolakisa mwana ke omoni vie eza boye. Il faut que tambola boye, il faut que zongisa boye, il faut que kene boye kosala boye. Et ça va vraiment nous épargner à makambo ebele. Moi sina mobali, c'est vrai, atal bakabwanite, mais soki courant to atmosphère na kati ya famille, climat pardon, na kati ya famille eza malamu te, et ça là ke bana pe bazala na ba problème sérieux. Bana bazokola samba boti, oka bana bakoli na mama kaka, surtout wana ezali tellement ebele, affection parentale et ezalaka na côté papa côté maman, mais bana bazokola bazana tata te, ba blessure intérieure, et lobi bana na bakoli na molimo moko ya révolte, bana bakoli na molimo moko ya rébellion, bana bakoli na molimo moko ya malamu te, bako pesa kaka o bazana ngo, bako balaka basi, bako botaka bana, et croyez-vous que bakozala na capacité ya kopesa affection et pas ya bano bango baza kobota, soki ya azalaki na tata te, abokwami sans tata, tata kenda musika, ou encore circonstance réalité salake akufa, to bakabona na mama, vous voyez un peu, au fait bamambwana nyonso ça compte. Malheureusement ebele baza ko minimiser, ebele bazo ko réaliser ngote, ebele baza ba victime, ebele pe bazo yeba te nini kosala, yango bomoni tozo koloba makambo oyo. Oui, j'ai consommé presque plus de 10 minutes car en introduction na ngai, et là na kokota na sujet na ngai tozo lobela sur ba incompatibilité spirituelle. Et to souka ki l'autre fois na désolé hein, j'ai pas ma Bible avec moi. Hein. Totanga qui verset dans Genèse 24, vous pouvez lire à la maison. Ah, Bible Zali. Vous pouvez lire à la maison Genèse 24 à partir du premier verset, juste les trois premiers versets. Bon, on a commenté ce que Abraham atindi mosali na ye akene kobalela mwana na ye mwasi. Ayebisi ezo loboko tia na sa kwisi na nga pe lapa katanda lapanda ike okozola mwana na nga mwasi parmi bakananéen te. Et pourquoi? Parce que Kana tolobaki l'autre fois ezali image ya monde, ya mondanité, ya paganisme. Et na famille wana bapaganu bakoya kokota te. Païen veut simplement dire étranger. Ah. Donc moi bakoti sa paganisme ezalaki te na famille wana ezaki interdit. Ezaki parmi ba interdiction. Yango moni Abraham tellement ezali kamboli bala yali nde tolobaki ke likamboli bala ezali kamboli sekite, il faut vraiment ko zwango vraiment au sérieux à cœur. Et ezali likambo penza oyo a betelaki yango sete, a telemelaki yango, a ebisi mosali na ye ke kozwela mwana ngai lapanda e kozwela mwana ngai mwasi parmi bapagano te. Et tolobaki l'autre fois que soki serviteur oyo ayokaki te to atosaki te, to mwana ye moko ayokaki to atosaki te, akene kozwa mwana mwasi parmi bapagano, ba conséquences néfastes elingaki ezala. Pourquoi? Parce que ezalaki ba loi établie à famille que mopaya koyo kokota te. Vous voyez? Yango tolobaki l'autre fois que na ba famille na biso, de nazo sala révision rapide il y a quelques minutes, plus ou moins 15 minutes, parce que là on a déjà consommé une quinzaine de minutes, et puis les 30 dernières minutes peut-être on a au fond mamakasi par rapport il y a point oyo ya lelo. Na lobaki na ba famille na biso to na ba loi établie. Na ba famille to botami biso to bandi yango to kuti yango. Exista kala bakoko to pe ba fondateur bako fondé ya ba famille bazala déjà. Bazana ba réalité to pe ba base ya makambi ya oyezo vandi sa famille. O bango ba bandaka, o bango ba tiaka en place. Oyo ba o ba yaki ba kutaki. Ainsi de suite. Na ba biso to ko botama lelo pe to kuti. Donc au koite ko la mukaye matin tu te réveilles, oye ko changer ba donner à famille. Pratiquement impossible. Et ko salema kate, o ngana lobaka insalamable. Voyez? Na ba famille tozo botama bande ko ba loi établie ezali, auto kuti. Ce qui veut dire quoi? Il faut kolandela à la lettre ou encore à la loupe. Makambu oyo ekomami tope etiama et l'Obama. L'autre fois, j'avais dit que Dieu reconnaît et l'oko to bengi coutume. Parce que tant tozomona
bamboka tozwa continent na continent nyonso ezo coexister toza na race différente na race wana toza na tribu et na tribu toza na famille. Vous voyez, na monde entier na exception ezate ezali pas mindele, ezali pas asiatique, ezali pas indo partout et pas jaune partout. Et na chaque famille topé na chaque tribu coutume topé lo ba mingi coutume ezalaka. Topé ça qui exemple ya Abraham et na famille Abraham coutume ezalaki. De même na ba famille na biso coutume ezalaka. Et nous devons reconnaître la valeur de la coutume. Bien que nous sorté et zalaka en accord na ma commune en kolo topé plan on nzambe a établi ça pour na mutu nyonso na mokili oyo, mais il y a quand même de ces valeurs oyo nzambe a reconnaître et ezoko honorer pe nzambe tel que la dot libala tozo olobelango awa et dot ezali eloko oyo et nzamba agréa kango toyebi na ba famille na biso pona kozwa mwana ya batu il faut robala ye ya mwasi. Par contre na bamboka misusu net na ba end kuna ezalara le contraire mobali ndake na robala mwasi ndake na robala mobali, ce n'est pas un péché. Ezandenge ya culture na bango, vous voyez, ezandenge ya culture na bango batuna batu bazana oya bango culture. Et tolobaki nzamba zo reconnaître pas mal de choses. Ezali ba valeur na kati pe ba coutume na biso. Mais malheureusement biso otoye lelo to zui tante ya koluka ko comprendre ba mambango ndenge ezalaka to pe ezali mbala moko tozo ya ko bafouer des fois ba makambo mususu oyo tozo ko yeba teke ekoki ko répercuter sur biso et puis ko sala biso mabe. Et landanga vraiment très bien, landanga na bokebi, je vais vraiment m'expliquer. Et naloba ki famille na famille eza na ba loi établie na yango. Et chaque coutume bazana ba na bango baloba na bango batia na ba raison moko songolo pakala. Et ce qui fait que tangu yo ozoya kokotisa mutu na famille, ozoya na mobali, ozoya na mwasi, et il faut yeba ke famille na bino bazana bondoki na bango to simplifier to bengango na kombo na yango. Bazana bondoki ou encore réalité spirituelle, topé spiritualité, voilà, to kena ngondengwana pona ko scandaliser batute parce que tant bien que zali yango eza bondoki, oui, mais pour ne pas peut-être ko la musa sensibilité batuto bengango spiritualité. Chaque famille a une spiritualité na yango. Et na famille na bino eza na spiritualité na yango. Tangu yozo ke rozwa mopaya moko mwasi to mobali oya na famille yeba ke libala ezala des individus babalanaka. Libala ezala ba famille mibale mutu ebalanaka. Et tant tozolo ba famille mibale mutu ezobalana ezake famille wana oyo oke kozwa akokota na famille na bino baza pe na spiritualité na bango. Et na spiritualité wana esali ke tango ekoya soki ezako match te ezoko concorde te na spiritualité ou abino ou encore na ba réalité spirituelle ba loi établie ya famille, ça pourra ekoki ko provoquer ekoko sa ba clash et ba retour ekozala yango bomonaka na ba famille ebele ba telemelaka mabala ke mwana mobali wana akota na famille ote na lobaki yango l'autre fois mwana mwasi wana akota na famille ote. Tamusu bozo tuna boluka boye ba raison ezate. Oh, mais aza mwana malamu, aza mwana mwasi mo respect ayebi ko sala musala, aza bien. Aza kitoko do aza na onyonso mobala lukaka to pa linge pa mwasi. De même aza na onyonso mwasi alingaka et pas mobali. Mais qu'est-ce qui fait que moyen akota na famille ezate des fois tamusu boloba no kaka ke no poto lingite parce que mingi balobaka te, to pe mingi to lobaka te, surtout to ebi na culture na biso ba africain. Makambu ya mabe bondoki ezali masolo babeta ngo na moite. Par contre pas mindele c'est le contraire. Mondele so azandoki a biso na zandoki. Mais pas na biso eza pasi, eza rare pondoki aloba na yo ke azandoki. Vous voyez? Et yango moni eza moko ba raison oyo lelo toza na ba très sérieux problème.
Ba mabala ezo panzana pourquoi parce que oye na étranger bondoki na bango na bino erobala na te. Yana ba famille mususu ba boya to ba telemela ba mabala mususu na ba cause moko eza noble. Mobali oyo ke ko bala mwasi oyo ke ko zwa na famille na bango ba sacrifiaka ba étranger ou encore ndenge bazwi yo comme femme to comme épouse yebaka ke okufaka. Sikoyo tellement famille na butu ya famille na spiritualité ya famille bayebaka en avance bamonaka musika bayebi ke mobali oyo mwana zoya na ye awa na famille aza vampire na famille na bango bamelaka makila bako empêcher libala wana po esalema te yo ne toza na misu mibale olela oroboya omonika ke non en tout cas seke balingi ngai te ou balingi bonheur na nga te et pourtant ta mususu bazo ko préserver na malheur moko boye. Les amis, nalingi bat ba comprendre nga très bien. So comprendre nga te vraiment obunga. So ko bungi e ozala malamu te, oya confondre nga pa moya okanisa ke non te maman ya kote ya batu boko quoi. Loin de là. Naza ko expliquer réalité à vie depuis les temps anciens. Tozu exemple na Bible. Tozu exemple na Bible. Doto bandi na ba incompatibilité spirituelle to bandi yango na ba réalité o ezali ba conséquence to ba réalité o ezali o ezouta na kati ya ba famille parce que ezana ba incompatibilité spirituelle mususu o ezo pekisa bato mibale babala to balingana ezana ngo libanda ya famille mususu ya biloko mutu ye moko kende ko luka mususu pe ezali religion akeko kota en fait to kokoma kuna et na linga vraiment to sala effort to silisa ya famille lelo de façon que to kota to introduire mususu et puis après la semaine prochaine peut-être le belelo mususu. Je disais que au ozo mobali to mwana mwasi moko on a famille na bango baza na lolenge ya spiritualité moko boy o ke soki eko kota na o abino eko créer ba dégâts o kata musu famille boy famille etelemeli mususu pe eko zala pe pona bolamu na yo famille wana ta mususu mobali okezo to mwaso ke rozwa aza mobali to mwaso oya osala bonheur na yo. Mais neti bino na famille na bino ba loi établie ezake bokoki ko sepela te e ba moni ke no mobali wana ayende po aya ko bimisa mwana biso na bowumbu oyo ya bokoko to pe ya bakoko donc to kopekisa libala wana. Vous me comprenez? Donc vice versa ekozala tout comme pour une bonne cause tout comme ekozala pe po ko empêcher bonheur na yo. De famille ko boya libala ta musu po ba moni ke non mobali wana apo ayende po na au fait mobali wana azali pamboli na yo. Maintenant si la famille na bino boko bongate oui parce qu'il y a des lois établies comme ça ba opeki ça mususu pe ezali ba moni déjà na butu ke famille wana ya malamu te mwana biso nda okene boye risque ezake bano bana robota bazala na ba problème ou encore yemoko peut-être aux en vie molaité famille pe ko boya. Vous me comprenez? En fait, c'est ça. Ma raison est ça est belé. Et yango moni est ça important ko luka koyeba. Et j'avais même dit et ça c'était ça la raison on a batango akala babana ko balela batu mibali to pe ko balela batu basi. Ba ozo ekolo so ibino bo ba yombe ba ko balela mwasi ya muyombe to mobala muyombe. Pourquoi po ba yebi ke bwana ba ma ndenge moko. Na ipa ba yombe bazana balolenge na bango. Na ba yombe bazana ba spiritualité moko bo ezala boye boye ba yombe nyonso ezoko engager bango. Ce qui fait que, na cas général à 90%, ce qui fait que, inconvénient qu'aux alaté, ceux qui ont lié écolo, na biso inconvénient qu'aux alaté, baluba na baluba, batandu na batandu, et ça pour na ko, pekisa, ba moto ba fait étranger, et ya ekota, pour ebebisa bokoko, tope spiritualité à famille. Jusque là, certainement, ça clair. Nzamba ebisi nowe, Zoba nyama ya même espèce. Moi si na mobali kotsa bango na arche pour na conserver race na bango. De même famille EVAK sur ba loi établie et ba peki sara balingate étranger topé moto bapa e ya po ya ko bebisa. Donc il faut que zo moi si to mobali oyo boko kende balolenge moko pona ko conserver race topé spiritualité ya famille. Vous me comprenez? Oui. Il y a ba famille incestueux oyo ba bikolo eza ba incestueux na ba pekisa na tanga ba komba ba bikolo
surtout biso tozo ko kamba batu ouais bakoyi peut-être ko zongo na lisu mususu oka mutu akoya kosambela te amoni neti keno oza babenga ngoni comment on appelle ça en dehors à part tribal comme Kiminga, vous comprenez quand même ce que je veux dire, mais c'est pas les cas oka kuna comme famille au bazar ben incestueux toyebi ke soto zuka ekolo oyo osala bien ba mambwana tango zo kosalema vous tout la menga tozo conserver race na biso oui et na bane koloba ba raison ya ba loi établie eza ebele na pesa ki ba exemple et na ba koko na batango akala ba yebaki nzambe te ils étaient plus plongés na ba kisi na ba mara misusu et ce qui fait que oka ake ko sala alliance na satana donc tango ba satana ake mona peut-être nganga ou encore bato ba sala bokoko et consort ba yokani ba sali deal ba ebisi OK yo lokolo za chasseur oyende poto peso lupemba ou encore mpifu ya kokanga nyama nyonso tekela biso mabala ba sali échange OK bana nyonso to bakoko nyonso bakobotama après génération oyo ya bana nanga bakobalara jamais tikino mukile kosukaka OK d'accord et tant basali deal wana yo na famille na bino bato babalara te OK koluka kobala bakobundisa yo ata so bet sali mutu makasi bobalani neti epa na bino bato babalara te oko divorcer eza bongo bato o baza victime ba marambo ba yebi de quoi je parle et moi qui vous parle na yebi makambo na maîtrise nango oui parce que je le vécu na monango na musika et dans ma famille et ezali ebele donc yango moni nazo comme maîtriser domaine oyo OK na robala na mutu makasi et pas la bino babala raté tu auras des très sérieux problèmes et misusu na lobaki non seulement bakopekisa yo obala soki po santete makasi bakoki pe koboma yo ou encore bakoki koboma mobali mingi ezala roka contre attaque ezala mingi ta mususu inonsa batu yene muta okufa voyez un peu et na pesa ki ba exemple moi ebele oyo tozongela te na kopesa peut-être 2 ou 3 exemples avant to continuer mais na incompatibilité spirituelle oyo mutu ye moko aza ko memato aza ko uta nango quelque part par rapport ya etamboleli to pe ba porte afungoli na vie na ye ya bato ya kutai na bango et ana ndeko mwasi moko akutanaki na mundele ayokutana mundele na port monga ba matadi wana c'est une femme d'affaires sala ba maramna et tout ça akutana mundele et sali ke connaissance sa famille abeti ne pe lisolo te azozela kaka mukolo mamba ngoyo koka asola mundele ke no il faut bala ngai bongo ke no beta lisolo na famille bandeko mobali mundela lingiye balingani bolingo boyebi mindele na bolingo GT aopesa embongo aopesa nyonso tout et sali ke ndeko mwasi alobi pour préparer terrain talaka yebi déjà famille à buzoba a préparer terrain ti a ko introduire mutu na amekata ko temporiser ba esprit asomba ba maputa akabola na ba tante tout ça malheureusement pour elle tante moko azora liputa te et sali ke par coïncidence kana nzela bakuta ina tante boni yo yo ko beba maputa mabe tante limbisa tante yo yebinga na linga ko mingi na ko mite na ko boma moto na kozongisa bona osala bo abani ko bondela sa ko lempa tante tala osaka na ndoki te na tira butu ba changer te oyebi ndoki ato someli ndako na tongo na butu si fallait alia yo akolia yo comprendre nga o comprendre te na ko expliquer yo à l'impitante et sali que tante a ndimi quand même ami ko moi ko kita atali a bisumala un problème te abaluki atali alobi na ye yo anso bala mundele fi wana zonga moto aso bala mundele te moi si wana de place a telemaki akauka aondi matezo lekele parce que
abeta lisolo nie pas camarade, abeta lisolo nie pas mama bota, nie pas tata bota, nie pas ndeko na ye, pona oloba na yo ke na monde spirituel barrière ezalaka te. Omoni ndenge tozomona na ngano na misu boya musuni. Soko za na Tottenham, nga na za suyi na kweni na omona ote. Amonge to benga na telefone, kune ya bongo te. Kuna mutu ana mbujimai aza omona mamozoleka na Londres. Noko na bino azalaka na Lubilanji. Aza omona mambozo sa na Canada. Tata mwasi na bino azalaka na soki na Mbatambengi. Aza omona mamunyo so yo na lobaki tozo continuer na ba exemple. Oui. Ba loi établie dans la famille. Ba pekisa bobala. Pourquoi? Parce que bako basala ba deal moko. Basala ba échange peut-être ya pour azwa mbongo ebele et na mbongo a sacrifier mabala. En fait, toza na domaine à libala parce que tozo lobela mabala. Yaka mabala te mususu eza bako sacrifier misala mbongo bino na famille na bino mbongo ezalaka te. Bato bako koma jamais ba riche. Soko meki ko bako banda net mwa ko bonga. Donc tolo bela mabala dommage que on ezara nazo flasher. Ya on mona bato belé. Ah, katanga komi na mbongo, akufi balie te eza automatique. Eza te ke ba a komi na balie po a komi na mbongo, eza ke ba loi établie eza na famille on a bato babonga te. Babonga te pour na ba raison. Na pesa ki bino exemple ya ba rekabit na Bible. Po ba vivre longtemps. Bako vanda na bandaku te, bango fo ba vanda na batante. Po ba vivre longtemps. Bako melara 20 te. Po ba vivre longtemps, en fait c'est ça. Na ba famille ebele boko zo ambongo te, yango moni mbongo eza pasi epa na bino. O sala nyonso mwana mobala ko sala. O sala nyonso mwana mwasi ko sala. O yebo luka mbongo. O soko simi mbongo vanda na maboko te. Bino, el komama bon ke boko koma ba riche te. Oui, c'est ça des lois de s'établir. En fait, il y en a beaucoup. Mais ato lobela kaka ya mabala. Yango bomoni na tikali kaka na domaine à libala. Mais misusu, sonza masungi peut-être na batem musu autre développaka un jour, toya lobelango. Donc, flash wana na pesio certainement, tamso se retrouver. Na réalité moko ozo compliqué vina yo. To continuer. Bino ba sacrifier mabala. Yana ba famille musu boko bota. Mais bobala te. Ils appellent la famille mususu, borobala na bino. Mais peut-être borobota te. Au fait, babilo kwana ezalaka. Mais toi na domaine ya libala. Et bakoko tope milimo et facilita ka bakoko na bino ba mambo moroboy. To na ebi témoignage mo ba pesa biso non mosali na nzambe mo ba pesa biso témoignage na kananga. Akenda kotika accompagnera oncle na ye na chasse. Alobi baluki nyama zate. Baluki nyama zate. Alobi oncle asala prière moko. Alobi ya monate ke onde ezala moni antilope na musika ba tirer rien. Asala démonstration moko. Après beti munduki dans le vide. A beti munduki dans le vide. Pa mundu kekei eke kotuta soki na nzete soki wapi soki nini amonaka puk makilezo bimaniama akangi gibier. Mais en réalité eloko ezalaki te. C'est ça en fait. Ba facilité ba makambo moko boy en échange ya ba valeur moko boy. Vous voyez un peu. Siko ato lobela sur libala. Ato lobela sur libala. Et sali ke bino boko balate. Exemple musu na pesa ki eza mwana mwasi mususu ngeno kobala selon la loi établie ya famille na bango yende fois sala mbongo pona famille na balolenge moko boy oka bazwaye bakomisa ye na ebite yende mpunda ya famille et selon ba rituel o ba sala ezake ya kobala te okuta na mwasi ndengona. En tout cas, tu vas te créer des très sérieux problèmes. Libale aussi mbate mususu pe soko kebite ba obomayo. Na lobaki en l'autre fois na pesa exemple ya pasteur mo temps azara jeune wana bongo la moté matakuta na une jeune fille na okata na mukuse. La fille alignaki tellement
à chaque fois baolinga ba kena acte sexuel la fille azena ba retenir azo résister et moment tali le frère na miso mai miso ebimi ndeko mwasi ayebisi na linyo tellement na linyo kufate asusu muki on a kufate alobi oui eza parce que ngane munasala mbongo papa na biso veut dire mobali nyonso abima na nga akufaka en fait des femmes comme ça existera mibali pe ya bongo bazale zaka bana basite il y a des hommes au kutani na ye yo moni que nozu mobali pe obala mais ok ko mitrele ba problème ou encore bolingani ya solo bolingani na ndenga solo mais neti na famille ya ko bala te à cause ya ba makambo oyo à cause ya oyo ye aza et tu auras des très sérieux problèmes mususu akobala na ye mais ana modèle ya mwasi moko oyo il faut ya bala to lolenge ya mobali moko oyo il faut bala voyez un peu et surtout ba famille ezalaka ba uti na ba descendant ba benga onini ya ba trône ya ba kita bokonzi voyez mwasi azata mususu princesse na butu to reine de même mobali mwasi oto mobali oya kokuta na nena bomoto bo na vie normale bolimbisi na okene mbango c'est parce qu'on n'a pas vraiment trop de temps le temps 30 ans penser ezate et tozo koloba l'essentiel ouais tozo loba essentiel et vu que ezaki juste un rappel poto kota na introduction ya incompatibilité ya lelo ya spiritualité ya lelo oyo ya mutu ye moko en dehors ya famille na ye. Donc bref on a aussi lisa par rapport à la famille c'est ça il y a des réalités dans nos familles oyo ezo sala ke mutu akoki ko bala n'importe qui te ou encore mutu akoki ko bala te. Ouais, ça dépend. Il y a des familles où on va l'interdiction des alliés à cause il y a maman et salema et ancêtre en retour maramomoro boy o ba esprit et salé là on va sacrifier ma bala. Mais sous oko bala na yo moro bala n'importe qui te. Le soyo yo pona moi si parce que yondo sepeli to mobali parce que yondo sepeli ba ko compliquer yo vie. To pe li bala na e ko vanda te ko simba te to so le bela ba cause ya incompatibilité spirituelle. Pourquoi? Simplement parce que ça n'a pas été belé, à côté na mobile, à côté na mwasi, ba lingani penza. Mais malheureusement, ba vandite, ba bundi ba bongi sezo simbate. Pona nini parce que boko balate ou encore boko balanate. Et ba beti bino ba flèche modèle nyonso. Ana problème te, yo pas na problème te. Mais problème est la réalité spirituelle, il y a famille na yé, topé ya famille na yo. Et ça li nini, ezo réclamer bino. Na expliquer qui réclamation dans zone yango awate tant on réclamation ezo ganga ke abali pendant que akobala te ça crée problème et retour eko beta eko sala ke bako zongi sa yo yango bomona bana basi ebele bango so bakei kaka bazonga toujours na lupango wa famille akeli bala okaboti mwana moko ayeko zonga certainement se retrouver mibali pareil bango babota kaka mais babala raté. Et ça va réalité ça na ba famille réclamation ko réclamer yo bino bo bala raté yo ke ko santé to bala oko zonga donc ya ba biloko il faut vraiment ko telema na ko fungwa matope na ko lobela ngona suka et comment résister ou encore kobima s'il faut to lobana kata ba mambo oyo peut à la fin to ko fungwa matoko lobela ngo et ndeko mwasi moko azwangolu bandeko kosakana spiritualité te ende na ba l'autre fois ba spiritualité ezali et famille na famille bazana spiritualité na bango niveau ya spiritualité kesene bandeko kindokezali ba kindokezali ya bandenge na ndenge yana ndeko mwasi moko ba compliquer evi bango ba robala te tant ka bali mutu santé za la sous normalité abela kaka wana nyonso pwani po mobali na ya pusa na pembeni na ete donc neti aza mwasi ya mutu moko boye na butu ba esprit wana ezala tellement jaloux na olinga kolobela nano ba mari femme de nuit sikoyo te je crois na okota yango prochainement très bien kofungola yango en long et en large parce que ezokoboma mabala ebele na ndenge akosakana te ndeko mwasi abelaka kaka akobikaka mukolo libale okufa mukolo mobala kobaya alobi en tout cas na okoka sute wo mwasi ndenge nini to akezo mwasi libanda nde ya kobika tant que
libala ezaka mobala azaka na aobika te, à moins que nzambe intervenir. Et pour nzambe intervenir, il faut mutu azwa décision aluka nzambe. Bref, to l'équipe on a resuki ça ndeko mwasi mo azwa ngolu akuta na mobala mondele. Et comme famille na selon ma bongisi ya famille nde to utu ko expliquer bondoki ya famille molili ya famille akoya ko balate bandeko baboma mundele batu mwindu baboma mundele ko sakana na kindoki te mundele asala accident abanda ya circulation abanda okumba mutuka mwasi azali na Afrique fala tinda mbongo libala atindaki déjà fallait ba finaliser makambu baboma mundele. En fait, il y a la réalité zalaka. Bandeko toso continuer na ba cause. Il y a ba divorce, incompatibilité spirituelle, oyo to zolobela sikoyo, na uti ko expliquer et ba réalité spirituelle oyo ya famille zo pekisa mutu avant na libala. Si on a relevé la réalité spirituelle, il y a famille karaté, mais il y a mususu, il y a libanda en dehors de la famille, ou ils ont qui sa mutu avant na libala. Ils ont ebele. Et uti wapi, to bandi wapi. Vie, ils ont parcours. Mutu abotami akoli, et tant akoli a eu conscience à comme moi ça comme mobali, ou encore akomi. Bon, moi si to mobile, quand je dis à commis moi si to comme mobile, je parle d'une personne ou à commis mature, à quoi il peut aussi la vie na balolenge moroboy, à bani peut ko emprunter ba voix na ye ou ya monique za malamu pona ye. Mais malheureusement mingi na bako tambola na biso to kena des fois peut ko luka ba problème mususu. Oyo lelo eza ko lelisa biso. O ka mutake ko bala libale simbite. Non pas pour famille loba to epekisa to nokondo kito mama to tata. Mais ça parce que yé moko yene ko fungula ba porte to yene ko mitimolela libulu na ba mamu moko boy asala. Les amis, actuellement réseaux sociaux eza ko ningana. Certainement ta musozo la nanga ozwa ki pe ba vidéo ya ba étudiant ya UPC ou encore étudiante si vous voulez. Bon étudiant parce que na ba garçon pe baza ya moko moko par rapport à bililo to moni. Ba étudiant ya UPC oyo tomoni ba vidéo na bango onga lobaka divagation je sais pas ya mitakala na banete bomoni bana basi bolumbu baza kolakisa ba parti na bango nzoto et misusu en plein acte sexuel toza ça na ba vidéo wana surtout biso ba pandisa ngo encore ba lobeli. Babilo kwana les gens nous envoient maman tala mamu ezoleka orolobela ngo te netinga na zala avant na lobela sur sujet il faut na zana preuve sinon te oza moi pas c'est pourquoi parce que réseaux sociaux ezala buzoba ebele et arriver au salle émission mais après au fanda te zai mamba lokuta oza obligé il faut au démentir ou encore que no longola. Donc pour éviter tout ça des fois on a besoin tozala on a besoin ya ba preuve on a confirmé et puis koyeba. Et tant on a vu ma vidéo, fallait qu'on analyse koyeba. Na circonstance nini et puis pour na nini, ma vidéo est commis éparpillé boyé et puis eza mutu moko tetomi balete, ya bane belé. Bana moi kitoko. Ya basi entre 17 16 à 25 ans na katikati wana. Bana moi mike ya bien kitoko. Qu'est-ce qu'il y a eu? En fait, ma raison, oyo ba vidéo est panzaneli zebele. Ezate ke ono, moi si mona mobali ba bebanaki, mobala panzi ba vidéo. So ezaki ata, moko va peut-être toko comprendre en bongo, mais eza tellement ebele. Misusu ezali, vous voyez que consentement ya bangomi ba ya bangomi bale bazo filmer. Donc c'est compliqué. Mais il y a koka moza ke bilongi bana mibale mona na teka bana basi. Ouais, na majorité ou encore na ba vidéo ngo presque nyonso.
bandeko bana oyo eza ba parents na bango te batini bon ba isa makambo, n'est-ce pas? Bana oyo ezali famille te na bandenge moko boye, tant na ba famille te na bandenge moko boye. Monsieur Rosala pe milimo et kambi bango mais to kota na kuna te. Donc quand je dis milimo ma famille parce qu'il y a trop de réalités dans des familles mais to kota kuna te. En fait, selon ba information aujourd'hui, tant ba mamba porte-à-porte bandeko régner a. Na meka kolanda pas mal ya ba vidéo, naza même na vidéo moi 4 minutes na chaîne YouTube langa. Ya ba mindele ba français na plateau ba vandi bazo expliquer. Et là ba fille moi je sais pas ba modéliste bazaka ba fille o ba bana basi o kaka baza na ba net ba yebani ba sala peta mso ba mamu na bango bazo expliquer ba lobby des fois ba sala bango ba offre oka ba bengi yo tamsu ba yebike ozali modu ou encore oza peut-être mutumo oyebani osala ba mamu boye ke ba landaka yo, tu vois un peu. Basenga bango oka ba biso notinda photo na yo. Ça dépend, musu po oka moko alobaki alobi non. Des fois basenga tamsu makolo. Non kangaka photo na makolo na yo. Kangi photo ka makolo to mona ka makolo ndeza kitoko tindela biso. Otindi ba pesi ombongo. Ça dépend ya eloko ba kosenga yo. En fait, eza ba forme ebele, ba ndenge ebele. Ba jeune fille na biso ebele eza peke ba proposa ki bango ba mbongo ba exposer ba nidité ba tinda ba nidité quelque part. Et misusu esuka ikaka na photo te to vidéo ezaki penza ba acte sexuel. Bato osuko bazo sala ba mamboyo o bazo ko recruter je sais pas to lo bango ndengwana. Donc en fait eza neti réseau moko boy, eza réseau oyo ba ciblé to pe bazo ciblé catégorie ya bana moko boy, parce que c'est plus le jeune. Et bon ça on a bana mike mikolote pour moi la muke ba ebike azanano et toi les anano vierges non ba salélité tout ça. Ba universitaire ça t'as ciblé jeunesse. Pourquoi? Parce qu'à venir à lobby eza jeunesse. Moi non qui est déjà université, à moi na moko azana ba probabilité belé vie ezala bien. Toyebi parce que 80-90% ya ko bonga ya mutu na vie to boya ngote so boya oyebi ndete ezala na classe. Surtout na temps otoza lelo. Toi na antiquité te peut-être qu'à business na yo tout ça commerce na yo et puis après mais lelo eza la commerce ango côté monsieur sengape moi connaissance moko boy voyez toza anate. Donc ce qui veut dire tant moi na aucune classe c'est que lobby à venir réseau promettre et ba parents ba se sacrifier ba tini moi na classe pour ba ebike classe yo bongisa mwana to yoka ba boti yoka gangeli mwana kene classe pour le bozala mutu. Et le diable connaissant que bana wana venir mon meilleur lobby puisque yé objectif est ça qu'on détruire et koyiba ko détruire et puis ko égorger azo landa bana wana azo ko cibler bana wana. Et pour votre information ezakaka ba université était mais école secondaire même primaire nazana ba émission musuna ko sala. Il y a moi na moko na école primaire s'il vous plaît. Je sais pas na ba 5e comme ça parce qu'on a 10 ans. Muninga na ya moi si aye azoluka a initié na lesbianisme s'il vous plaît. Et bozo ka na sango voice ya tata ya moi na ana ezali. Et tant bozo ka ngo lesbianisme vrai sens ya mo lesbianisme j'étais ayebi déjà ba point sensible ya moi si azolo bana muninga na yeke gumbama na simba ona bateton, excusez-moi, na mitoa mabele. Pourquoi? Pour ayoka sentiment et puis après bakoma osala biloko wana. Je ferme la parenthèse dona lobaki tina ba école primaire ezali yango ba parents il faut bo veiller likolo bana tozolo ba mama ba cause ba divorce pona nini
po papa na mama ba vande sika moko ba boko la bana lolenge longo bani po lobi mwana abeba te parce que mwana oyo moboti azate to azo boko mana délestage azo kola ndeke et kozala pasi mwana wana a se positionner. Pourquoi? Parce que aza mwana ayebite, il faut ba canaliser ye. Voyez un peu. Bana oyo bandeko bazo ko proposer bango. Pe bo pesa mitakala, bo pesa ba video, bo pesa ba photo. Ba pesa bino mbongo. Bandeko mwana azalaka manipulable. Yango na loba mwana azalaka neka mwana. 18 17 16 aza mwana. Bino bomona komi adulte mais aza mwana. Balo yenge mususu ya ba camarade à cause de la paix emportée sans qu'à réfléchir deux fois. Et belé bazaki emporté parce que ba image wana so botali bomona penza bana ya mike abandi ko bima bolimbisi mabele sika abandi ko zo ba forme mwana mwasi sika ba 16 17 ans aza mwana mukaza bébé yo mone mwasi ma mwasi ta aza mwana. C'est pourquoi j'ai toujours dit les hommes sont méchants, excusez-moi, parce que ba dégâts bana mibali ba mamsu mibali ba salaka c'est inhumain. Mobali yako violer muto liboma aza normal ya liboma te. Bo moto ezali ba fonctionnement nyonso ba faculté so sala mutu mais quand pona plaisir to pona posa akeko violer muto liboma. To mona ngo trop na ba Afrique wana. Akeko violer mwana ba to fazer. Et to intervivera des fois bana balabala ya basi ba shege. Okoma ibondenge nini? Oh non mama na papa bakabwana kito mama kufa papa kufa ki siko okomi ndenge nini? Et ba réalité pardon bokuta nango. Ote des fois ba policier bakanga biso. Siko bo sala ande nini? Boyoka ba policier o baza censé ya ko protéger ba citoyen. Non po batika biso des fois ba coucher biso. Ça fait très mal. Très mal. Bala ba 12, 13, 14, 15 ans. Policier tata mukolo. Makei ko silisa. Posa na yana nzoto mwana wana. C'est inconcevable. Bref, bazo proposer bango bambongo. Lakisa mutakala. Lakisa mabele lakisa. Et misusu ezo suka kaka na ko lakisa te. Et bazo kende penza si na ba acte. Voyez un peu. Et ezo dépendre na nanya zo lukaye. Misusu pe zo uta na étranger, misusu pe ezaka na kata Congo parce que la vidéo mingi to moni e ba obi mana mindelete na ba arabe te mais na ba tumwindo. Donc ba ndeko na biso ba congolais. Malheureusement Afrique ezaka mawape pasi et pourtant basa bato ko kanga. C'est facile. Bozui banana bo interroger bango e ba ndenge nini. Et bandaki ndenge nini nani akotisaki bino nani azora ba photo. C'est donc eza facile ya ko récupérer ko ya ko repérer batwana et pour ko tia bango na baboloko. Mais malheureusement ceux qui volandeli bokoyoka ata mususu bato bazana sima makambo oyo même bakonzi bazali yango bomoni Afrique po ebonga eza pasi bato baloba oh fumungi mbango lotaka ndoto monaka vision Afrique est comme Europe est comme Afrique. Bolotaka bandoto. Bolimbisa ngai peut-être les gens vont se fâcher na yebi pourquoi na solo bango. Bisika motema mabeza, bisika bolingo ezate parce que commettre ce genre ya ba abomination. Eza kozanga na no bolingo ya prochain. Mwana oyo boti. Okoki jamais ko linga mutu mususu asale ndengwana. Parce mwana mutu mususu mwana yoti. Et là où il y a pas l'amour, il y a où la pas l'unité. Nzamba salaka te. Boko sangisa ba mayele na bino boko kene musika te. Par contre mindelo to lo barabatu mabe ba occulte et consort bazalaka na amour du prochain. Bande kotofandi na bamboko ba pesa biso mbongo social. So bazali na bolingo te balinga ba pesa biso ngote. Mundela za na souci ya mobola azo ne fiske le minimum ali atalipa. Mais botana na ba Afrique na biso. Ka bato bazwaka nde bazozwa. Dans l'Afrique, particulièrement dans le Congo, nous avons deux classes. Classe moyenne et raté. Extrêmement riche, extrêmement pauvre.
Et bato baza déjà na bozui. Bazo s'accaparer na nyonso. Il s'en fout na babola. C'est ça le cœur. Ya mutu mwindo. Richesse ya moyindo. Motema mabe. Botande bosa bana bato. Bana baninga. Et na ba vidéo wana. Et ça tellement sensible. Il y a de ces filles là. Au monde appenda que non. A moi na mouke. A yebi makambo na note. Azo peut-être ko banda ko ye bango sika. Siko lezala na muninga na ye mwana. Po amesana. Mais tata moi mukolo. Aosale mambo mikolo. Et vous pouvez sentir oba bengi body language. Nelongia mwana. Que mwana à l'aise te. Azoka pasi. Bolimbisa ngai. Nabimi na sijete nazoya. Bana oyo. Lobby. Aozala na besoin libala. Batu oyo bazo ki ne proposer bango ba maambo. La majorité encore la plupart so bolandil ba bato en normalité. Ce sont des gens oyo bazana posa ba travailler na ba étoile ya bana oyo. Ba bato ba kota ba maison, ba zazazaza ba maambo belé ba senge ba sacrifice, ba senge ba chance batu ba ora ya bana apesi mwana batu mbongo azuye chance. Lo azui libala, azui lobi mwana oyo, akoluka libala. Vous comprenez pourquoi on a bêti lisolo molai? Voilà. Akokuta na ta musupe na mobali. Mais oka réclamation et gangi pona nini. Parce que ye libala asi ateka. Ou encore, chance na ye ateka, étoile na ye ateka. Donc, bako utiliser, bako salela ye. Ce qui fera que, et kozala pas si lobi azala mwasi ya moto. Vous me comprenez? Donc, comme on a presque na souka, na kopesa peut-être 2 ou 3 exemples. Il y a ba mambo na otolo basiko. Yana ndero mwasi moko. A Koti Angola, Congolaise de père et de mère, to ebi kande to ya koluka ba vie. Akute na mobali. Na Angola à l'époque, Angolaise ina Angola. Nzamba sali grâce babalani. Enaka elibala. Mobali a commis impuissant. Ah! Baluki solution rien. Baluki solution rien. Bande au moins sini na openda on dit mava na mobile impuissant. Ah bité simbate mwana benda nzoto. Nzamba yako sunga ye ayeko ya Europe. Tango ya Europe na otanga koma mboka te. Nzamba sale grâce akutani na mobali mususu. Chance pe mabala ko babali yepe. Na obala wana inane alibala mobala bete impuissance. 2 fois. Une fois n'est pas coutume. Ce commis 2 fois est commis et libal est koufi. Vie est continuée. A koutani la mobile misato. Même histoire. On déplace à mon avis. Non, il y a un problème. A quel ou kamosali nanzambe. Dieu merci pour elle. A koutani la mosali nanzambe malam. Nena ko bonde la. Mosali nanzambe a révélation. Ya mobali moko apesaka eloko songola à partir ya bakado nde baeki ko repérer la personne en question. Ezalaki professeur na ye ya université. Mutu abanda kobima na ye. Professeur wana zalaka mutu abaloge ya bakisi. Yende mutu aza à la base ya destruction ya ba mariage ya mwana mwasi wana. Est-ce que vous me comprenez? Tolobi incompatibilité spirituelle na domaine ya libala ya ba problème ya ba porte o mutu yemo afungoli. En dehors, il y a famille. Tolobe lui famille, n'est-ce pas? Voilà. Moi, si. Azalara likangu ya professeur na ya université. Ba para ba ebi na bango pété. Moi, si je sois à Koli, n'est-ce pas? Il faut sa vie na ye. Et nzo kande, professeur wana. Azaye mutu malamote. A compliqué ye vie. Ta la bana batunde ba frapper na ba impuissance. Mais curieusement, à chaque fois bakabwana mibala ngo kabakabwani une année pardon ou encore 1 à 2 ans après akoyoka bo mobala ngo bali. Oh, c'est quoi balinde? C'est que abongaki. Voyez un peu. Bana oyo lobby bakokomaka basi. Bakozalaka na besoin ya mabala. Bakozalaka na posa ya mabala. Akokutana na mobali lobby. Ezaka bana basi te, c'est vrai dans la plupart des cas. C'est plus les femmes ou encore les filles. Nazoloba par rapport il y a ba mambo to mentionné, ba vidéo to YouTube komona, c'est plus des filles, n'est-ce pas? Voilà. Mobali azo bimana ye, ayebi adam na yete.
ebele bazalaka na ba copain wana azali ta mususu na muta misala mabe azali na etat d'âme bien te e yo yebi te mo mususu akuta azala na mobali mwasi mwana mwasi azali na mobali. Qu'est-ce que je dis? Bon, ndenge moko mwasi azali na mobali azali na mwasi mais bazali ba copain copine. Et ça dit que les garçons fallait voyager avec poto. Rencontre à Soukana chérie nae, bah au revoir des alara la fille azaki tellement rosilika ebisie ce qu'on nous autres nous ana otiki ngaka. Aimse meza circonstance na chouate alobi nae moi si asuka oyo mateli na vino ezangai. Voyez par exemple et le frère est parti lobby et compliqué et vie. Ah problème yako vanda na libala. So azui moi si oka ki mobali ezo salate. En fait, eza ba réalité oyo, eza la mibala eza la bana basi bazo kutana na parcours na ye. Ozala na chéri moko, ozala na mwasi moko, ozala na mobali moko. Mazala muta misala mabe. Azala ko occultiste, azala ka ndoki. Misusu ba alliance o bat bagena ko sala bango moko. Ka ba mambo to solo bela. Na yebi keza ba masolo to yoka ebele. Bo melana makila na mutu. Bosala ba déclaration. Pacte ya maloba ezalaka. Bosala ba pacte na maloba. Ke boko ko kabwana te. Yango ozotio son de ma voix na nobalite. Tu reconnais que oleka na banzela moko boy. To po sala ba pratique to ba mambo tozo mentionner. C'est le temps ya oluka mosali na nzambe. Et ya ko renoncer na ba maloba wana. Ya ko renoncer na ba acte posé na ba biloko bosala. Oh lobby ko compliqué au vie. Ozana besoin mwasi lobby, ozana besoin mobali. Okuta ata msuna mobali abieto mwasi ya malamu ko sala bonheur na yo. Malheureusement, lobby na yo passé et rattrapaka mutu. Oui, faut faire très attention. Passé ko rattraper yo. Yo kanti ke eleka esila nango, te eleka te silate. Eleka te silate. Eleka te silate. Akokoma kozonga lokola mobali ya butu. Akokoma koya lokola mwasi ya butu. Parce que yo na bosi bobalana na butu. Ce qui veut dire na moi et ozala pratiquement impossible ozala mwasi ya mutu mususu to mobali ya mutu mususu. Bato ebele bandeko bana ba problème sérieux ya ba mariage spirituel à cause ya passé. Na pese exemple ya bana basi oyo. Misusu pe kaka nde bazo exposer ba bolumbu na bango. Bino bakanti bato bazo mona bango. Parce que nudité eza sacré. Muto amona bolumbu na yo. Na téléphone na nini. Tu sais pas de quoi ça capable. Ako sape vi na yo kanda zo mono na bolumbu wana. Voyez mpe na photo wana utikali bolumbu. Ako salo buzoba, salo manœuvre. Abebi si vi na yo, azui chance na yo, azui libala na yo. Et otikali vide. Lobby kokoso na libala, problème na libala. Mibali bayaka bakendaka. Sans préavis. Okuta na jamais na mwasi ya malamu. Ou encore, ato okuta na mwasi ezaka oka mwasi ya boyo, sans raison. Oa mobali mabete. Oza bien, okabarape. Oyebi pe olenge la mwasi. Mais là, on yezo sala ke bazo kende. Nde place to rochite lelo. Poto kota na ba mariage spirituel. Et j'en parlerai en long et en large. Na olobela sur esprit incube et succube. Oto bengara ba mari femme de nuit. Ba kota ndenge nini. Déjà na fungoli na introduire na lakisi moko ya ba voisin moyen o ba kotelaka. Na ba exemple on a pesi. Bana wana kaka na ba bolumbu na bango ndenge tandami ndenge wana. Ba ko contracter milimo wana que vous le voulez ou pas parce que ça va porter. C'est pourquoi il faut faire très attention mes bien-aimés. Ça là très attention yom to tambola rabitambola tambola. Oza kitoko zo sala kitoko na yo mobali nyonso kolinga. Mwasi nyonso kolinga. Tu cours un danger. Ozo courir ba risque. Oza na besoin libala lobby. Oza na besoin ya mwasi to ya mobali lobby. Et kokoma problème au vanda na ndako libala.
et zo qui pète moi sito mobile à cause de ces choses bande koto suki awa on a lelo et prochainement par la grâce de Dieu to continuer to le sur ba esprit incube et succube ou encore to bengara ba mari femme de nuit. Nzamba pambola bino bo partager ba émission oyo borobi qui ça certainement ba âme ebele. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta Asika. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Na lingi bino mingi soutenez-nous na nyonso bokoki. Vos conseils, ba remarques, eza welcome. Quant à moi, je vous revois prochainement. Merci beaucoup. C'était l'apôtre de Gentil, la grande dame. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga